congodialogue.com. Yagi umenga batuka banga lobina lobela bango verite eza likamwa bonga yoyo likamwa bonga yoyo papa keboko koma ngai Marie Mouteba Robert les honorables Ariette Wambo Choco Jolie Kenda la jolie Petit comme douce namba bona pwe kotisa mo pepe ngana fungoli bouton pona le comme pepe. Merci bana poto, merci na bana poto nyonso bozota la biso na www.congodialogue balobi Congo Dialogue yango eye masolo bandi balobi benga mama benga mwana pusana telema liboso tala Congo Dialogue ou eze mission idéologie émission où il changer ma solo na Paris, émission où changer ma solo na kati à Londres, émission où il changer ma solo na kati à Angleterre, pourquoi pas na kati à Australie et puis pourquoi pas na kati à Angola, Luanda. Balobi votre humble serviteur Zini Kumbiyeyo, autrement dit l'international awa tozana Kimpwanza, awa toana Kimpwanza bana poto ba mona Pekini, na banti bozo mona déjà on a déjà premier président de la République Nabiso Papa Kassavou Boustati Yangwana Nasima Nanga palais du peuple mais les lots masolés ali to yambela no Mark House Mark House wada parmi ba piliers ya mboka Nabiso to ya musique na cadre ya musique pilier ya munene na musique na mboka Nabiso les lots solana Mark House tikana remercier d'abord Francine Ngembe, la femme à haute qualité. Phrase correcte, merci. congodialogue.com. Anengana ebisino le toya ma marque house bana poto bana mokili mobimba balobi atwana kimpwanza toya ma marque house to sola na marque house marque house Bonne santé. Peuple par la grâce de Dieu biso bana Jésus de nuances. El padre de la rumba congolais, donc toujours l'écolo. Il y a l'écolo, toujours j'ai l'écolo. Merci beaucoup Marc Aouz, merci d'abord l'invitation à Bisso Ezali Congo Dialogue. Congo Dialogue, si tu as mon nene na minutio na monde entier, o ezako pese lengi. Pona yo dialogue et l'obélaroni. Dialogue, il y a un dialogue mouté salara. On a un dialogue inter-congolais, dialogue étol camerounais, dialogue il y a un mouté sima morgue et liboso. Pour monde tous les sangs de dialogue, faut dialoguer. Sans dialogue, tous les éparpiller le rôle là-bas. Le roi Nimo, le roi Niamasamba, faut battre, faut dialoguer là. Donc il faut monter on a dialogue fait ça là. Kenaye bageno, Guiné Soumaï de Lingani, ni marque au Salingani ou pour le faire Lingani. Dialogue le tout. Le tout. On a dialogue tel congolais, parce que bien la diaspora boya to lobela. Merci beaucoup Balobi dialogue site Nabino Yangoyo. Merci na Francine Ngembe, la femme en haute qualité. Merci. Marc Aouz mingi toyego solo la ma solo ya Jésus de nuances moto ya Yambo. Boni Jésus de nuances, boni ba activité. Elle padre de la rumba congolais a bien a pepé au moment où je vous parle, il séjourne en France précisément à Paris. Donc d'ici peu de temps, il sera de notre Naki Nipo, tu as un concert les deux. Donc le 2 février, tu as un concert dans votre club. Il faut y avoir et puis rendez-vous dominical na biso. Donc ezo banane ezalara. Akinaki poto ya kindara ba tour imbécile ti. Yeso ake poto donc c'est que lo mo ezana c'est na obo ya ko dévoiler ba secret pour lo belé te dévoiler ba to défoncer au salon mais ba au salon bien te ba comment dire. Vous comprendre. Et en cette fois-ci aussi la dimension sous il y a concevoir le projet Nabiso vis-à-vis des médias. Donc tricherie d'atron à art. Surtout biso nous manipuler télécommande à musique congolaise. Donc nous avons beaucoup triché cette fois-ci. Aussi la disposition sous pour le combat solon quoi. Donc c'est ça. Merci Marc Aouz. Lelo et Makambo et bazolo ba mikolo yo toto zobeta mikolo yo oza guitariste mon nene ya mboka na biso. Oyo beta ba chanson makasi ba œuvre ezali lelo retenant la beta ba chef d'œuvre il y a une différence entre les œuvres et les chefs d'œuvre donc on a martelé œuvre ça on a œuvre simbité
Donc, ça a œuvre, le roi Mundela, le roi mon œuvre, de combiner le son, la musique d'une manière agréable, mais chef-d'œuvre, au raté beaucoup font des œuvres, mais P font des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre. Donc, il y a une différence, moi, je là. On a bêta bilo et accrocha, donc, on a fier, non? Obeta pe nyonso te musupe toyoka Olivier Chimanga beta me marka uza lobela yango kaka te na lobela ya mwana mai wana te ba te bele benga ba tsa confusion na ye et un artiste à travers bien il arrive un moment on a ba studio toluka ba différentes couleurs pour Jésus de Nia ça sentir moi da polyvalent un moment donné à l'ingapé attique là ba artiste bana bango ba s'exprimer ça se passe comme ça dans l'art c'est comme un match de football donc il y a un jeu collectif donc c'est que non le roi de Messi ballon la baniesta yo motika la terre wa do beto o mela pe wa pour la 1000-0 donc c'est que non faut ba Neymar be basala faut ba nini ça se passe comme ça la musique ba tu ba kumba ngote ndenge ba il est très ba kumbela ngo pour la comment maka ou pour na mettre ba tout par terre somme par terre wa ba confondre ngalo wa chanteur na bango leader ya bigo yemba te ba kumba ngo ndenge bela bigo beta te to bena no makambo yo bana na muto wa chef d'œuvre donc balinga basala ngo bakokanisa ngalo ro leader na bango akonfera ne mukilité na chant baluka pe basala wana nani wana o dialogue Congo ke ngai te na guitare donc balinga basala nga boyo ke ngai na za pena artiste donc eza pena iné donc depuis le bon moment Markaous bato bazotala biso ebele tika topesa mbote na Guilin Soumaïli kolo idéologie ozotala biso congodialogue.com. Markaous obika Markaous onolo baboye te tango zala pa redi ya misi mais kuna na ok poto te mutuka te makolo na ok molobelo ni misi fo la na ba arme siko na koma na ba obi Jésus de Nianza salanga pena ke na koma na ba hélico 11 ans d'expérience na ba 4 madusu o songi na beti be no mona ke no na ba total ba commentaire na se ezo suwa mutu donc eza ba bilo moko boye eza ba opportunité moko ni kaboroni na pesanga ba option non le bateau pour option ya te et alors yo signé mutu on a besoin bonisa RDC mais faut ça na minduki faut ça na ba mirage à likole bando boaka ba bombe siko na lexa ba bombe ko lobanini siko na ekoto batsinga na ministère intérieur donc na soko asime faut na ba char de combat o soke yindi na bimi yo bima ngombe sala parmi ba poulain ya faire egola o bazana kati ya J7 Markaous aza toujours muto ya chubaka kaka ezaka nini Markaous te eza ko chuba te omoni kala bando sala musique lo kuta trop bato bakoti 10 oyo lobi 1000 et obakisaka ba 0 yango moni ngana yaka kana créer donc ya rouge nazo fasaka ba 0 bato babakisaka ya ko kosaka bato nete bele bazo ganga disque na biso simbi na minute ata nzembo moko te rotela micro muta yembi nzembo eza te momona bato bazo lobela o disque na biso boye na fanatique orchestre ngo PCN tinzembo ngandi yemba bandeli ata tina moi tiers cigare parce que lelo so totali ba disque bimi Fabrigaz abimisi anapi po ndeko na biso fali pupa abwaki libre parcours ya groupe na ye puis we ranson atik abwaki flashing eta ba album wana no so bimi Markaous analyse ni osala ba album wana congodialogue.com. analyse na sala attends nzembo mo te accroché bon so tangi ba générique c'est bon générique binisi et après pour générique ba doit lemba na bango nzembo ya nzembo ya ngonde tikalaka mwana mai na biso Fabricaz il a fait un boulot ne sera mis bien et beti ya mando tranquille et puis voilà ba misu ba sali même misusu o lo ba wana tisiko na oye bate banzembo na bango eza terrain na fosse commune na bachamp alors ngana kolinga te na lobela banzembo oyo eza na fosse commune basangisi yango na balbum bato otanga wana banzembo ezo yebana te nazo yebana te so ya nini oyo biso osali wana yalaki single na expliquer bato dérangement eza eloko moko tosalaki yango eza coffret moko tosalelaki kolo nango faye toketikela yango mpena officiellement que non tolati bena ba veste na ba net to déposer zo loro na yo na bola mosali na musique congolaise to pesio donc c'était ça mais ce que eloko zo kamusa bana ya poto bana ya Paris tika to pesa mbote na batia azotala biso et pourquoi pas na Rebecca Toto ba diamant et pourquoi pas na loka matériel
loka matériel oyo ozotala biso en senet moment merci na yo ozo sala na dialogue Congo dégagement outi kobima bobeti nzembo mona kati vie jaloux mais kotala scénario ya nzembo wana elongi ya leader moko na kati Mark House oyo eza dialogue nayebi te okoexplike na bafanatike oyo balingaka yo balingaka faire egola nini nzembo wana eza concept bato basala biso remarque non baartiste oyo boya lelo bayolobaka sheri pusana kuna sheri mipenda milangi boza na stem te yango monaki sikoyo tokoki kozwa bafrai tem topesaka bato oyo biso tosala na tozodénonce bavie oyo balingaka évolution ya baleki te omoni musike ndenge eza wana eza section moko eyaka wana bagrand kale ntango balembaki batikelaki barochero barochero ntango balembi batikeli génération elandaki ti biso nde tokende sikoyo bato mosusu kosila na bango olingi eza mpo bakanga bato na mbati badinda na bango na libulu yango moni eloko wana biso botiaki elongi wana na borne na vie jaloux elongi wana eza elongi moko ya garçon moko boye aza na elongi na ye elongi ne kokana na mutu te mais elongi ne kokana nde na nzembo garçon wana elongi ne kokana na nzembo toyemba aokamwa ndako affaire egola aloko osali film ya sanse fo luka elongi me kokana na Raman Kota nayebi tosoyebi ya mo Raman Kota no bare bato oseka donc il faut concept ekokanaka yango moni biso tolinga toteka image na scénario et se marier elonga garçon eyalaki ekokana na nzembo ça n'a rien à voir na elongi ya mutu nde bozokanisa wana donc ça n'a rien à voir lelo deux piliers ya musique congolaise Weranson JB Mpiana bauta kobeta 3 jours Wera auta kobeta 3 jours a invitaki JB Mpiana oyo tamulai basala polémique mokile yebi lelo babeti podium moko nayebi te Mark House sentiment nini oza nango na concert wana congodialogue.com congodialogue.com sentiment ya concert wana naoyeba te so nabenga yango sentiment ya kosila ya mutu ango osenga barenfort nayebi te moni nakotia mpona basentiment wana po moni mutu ntango olobi ozosala eloko moko boye nani ngolobela yango mpe te ekoma okive ma bato manoko otuninga nazooblige na répondre po mituna eza yobi yano eza ya ngai donc naoexplike bato sentiment na yoaki wana eza sentiment moko bon eza biloko moko fale esalama kala rg alaki so g sili bo bato baotimba benaki no banda bapeti moko bo bakoma koya bato moko basengi balikita mo baya mpo basala bo sono bato mosusu bakomona bongo sono bato mosusu mpe bakomona eza nango bolingo moto alobaki yaki esala bo apresente eloko moko ekomi amoyemba banzembo ya badie kokao ya kala donc eza biloko ndenge ya moko mpe bato bazelaka fali pour pas faire egola babeta pele ya mosusu podium mo esala bato ebele plaisir congodialogue.com wana aza peti na ye donc nayebi te soki aluki vie na ye chési de nuance eza nango eloko moko ya moke wana aza peti na ye soki ye akosala epo ayaka wenge ayokaka na tinel na kimbanza bana bandal se paris bayebi ayaka afanda na libanga na tinel asala bateste na ye ti toyaka ne na mouvement wana akokaka te chance epesa ye na mopanzi kote mosusu donc ça n'a rien à voir lelo akoma mpe kose baloba neti bato balobaka wana me toyebi wana na tinel afanda na libanga asala bateste na ye sino omonaka ekataka bawenge yango mona bankema wana azoboka bakitisela biloko ya wenge ya kala mpo ayoka ata bilengi oyo akataka nyonso wana eza makambo nzambe nzambe moto atrasaka chemin ke non yo place oyo osimba te yo place oyo moto esala obima baforsaka te na nature nzambe moto asala balinie muna moto akose retrouve na kwene c'est mpe ça. Merci beaucoup bana poto balobi toza na Mark House tika topesa merci na batu tout bazotala biso papi ambassadeur pourquoi pas na Willy Moucheni pourquoi pas na batu tout oyo balingaka site oyo www Congo Dialogue merci na Francine Ngembe congodialogue.com Mark House position ya Kunzardo eza ndenge nini na minute o Kunzardo batu bazoyeba te Kunzardo na ba répétition azoya te Kunzardo aza wapi Mark House bon ndeko na ngana azalaki suspendu na orchestre pour na délai moins indéterminé et moment donné tout le monde aura comme frère tu vois comme frère et moment donné frère ngo ebima sur na TV o azongeli musala azoluka muto signer un contrat signer sur qui frère ngo bon et la fille a mutu privé na ro de volant on écran té bon ici ka sali ye mo raza maître ya vie na ye ayebi ne azotambwisa ngo mais
au biso de Ato Salagi, na Jésus de Nyon, c'était ça, artiste Roya, pour l'ambaye, Abela, Akoma valable, la mise à bateau de Ato Salagi, au remettre orchestre, ça n'engage que lui, nous on est là, on a déjà fait ce qu'on pouvait faire, donc c'est un peu ça. Marc Aouz, le son a bien natanga 5 guitaristes à mon na mboka na biso Marc Aouz a gotanga nani na nani 5 kaka. Ya mboka obe obeta misiki mikolo. Ya mboka na biso. Oba obeta mikolo yo. Oh, avec ta Mikolo. Mikolo, ben vraiment. Mikolo, ben non, mon oti. Son ami n'a tant, mon autant, attends, sous bafé, n'a pas d'or Congo. Autant, on va faire un sous bafé, n'a pas. Autant, on va faire d'or Congo, on va faire un bas de belé, n'a autant, on va les boucs à bouya, n'a autant, on va passer en Kousangila, passer en Kousangila, le PC Mbote. N'a autant, bah vient les makaba et puis voilà pour Lelo Penza so tel même na facteur combo basati que combo maintenant qui guitariste mo azana ba norme azana azapena geno azana actualité basati ini tsiro tanga mutu ba ebite na ndago ba kama ba Marc Aouz autant le so ko de mode yebite na ndago ça n'a rien à voir donc ba combo ba tika na ba guitariste ngwana après wana tito beta raboye c'est Marc Aouz mudala rawana donc mudala soute donc classement ngwana donc Bali misanga ya n'esprit bien. Na cosité so batse micro baladeur, ba au monde ageno baza bena néa na masolo donc il faut pas ça l'effort, va fournir effort, faut pas lamba bien et puis faut luka leader au full rabat. Au ba leader musu baza ba stérile, ba bota raté ba ça la artiste était. Au so monde ba facteur ba ba kosani ba nzembo même musicien yebanité nzembo et yebanité marmozo yebana te. Donc faut pas timba geno ba leader musu baza stérile. Faut pas mela ba kisa bokoko, faut pas geba ba kumukanga. Batongola bango baso bamela batanga wisi bo basalama donc à quand toyoka nzembo ya Marc Aouz à quand faire ego la rotique la Marc Aouz ay Marc Aouz ya ngwana na pesio bimisela biso mo logo moko ya bien peuple congolais c'est pela po Marc Aouz olobaka trop mais ti lelo Marc Aouz ata nzembo mo ya yo non toyoki te oto ka batse banzembo so ko na bafle ezo bimate faut ke bana ba risque musuko wela nzembo pour pas peso ta muswala ki piéton oso mama nzanza moko tambola nango eza mabe ki oyo ka nzembo e moko to kutana ngine na boîte jour wana amoni bazo beta ba nzembo ba ve rambo bazo beta ba nzembo ba Jésus basinda ba diki zo beta atindi biro na ebisa ba ketele nzembo batu ba kauka na piste donc na ebisa yo jour wana bimaka 7h atika na boîte wala ba album ebinga mikolo yo to bimi mikolo yo nzembo zate ba album tozo obetela nga lelo misusu ba récit ba générique mais nzembo ba récit te nzembo yo beta te nzembo bena muto kozwa papa zui madame azobina na yate wana oloba wana donc batu tu ba ola na pale ba ebi ke rumba mo zo beta mutakangi papa azobina. Merci beaucoup, merci tika topesa mbote na batu tu bazotala biso sikoyo batu tu o bazotala biso sikoyo Pierrot Gombo El Picasso. Et pourquoi pas balobi location matériel il y a fait vedi babi lukaka loka matériel et pourquoi pas en Francine Ngembe ingénieur Mike o azosala ke ba image ça la kitoko et puis to bosanité Georgette Kandungu ya ba Georgette na kati ya Paris Willy Moucheni na batu tout o botali biso Marc Aouz batu ba retenir nini na passage numéro na congodialogue.com congodialogue.com. En tout cas, on a sitio mingi. Sitio vraiment, ils ont la vérité moko caché. Ba tout ça, ba kota, ba kota ngo trop ba mona, ba découverte moko na ba monati. Donc là on a martelé bango ba ke bisone za boye, to silisagi ba posa na bango tout ba lobagi, to zwa yango to tsaki. Ya on a martelé cette fois-ci ba yo ka disque na biso tant musu ba mona ba mutu et salama hier bisone to salate. Ba on a chance à reyo quand on a au piste na biso to sala qu'est-ce que j'avais dit et puis ba surprise les allez belé. Quand nous sommes en Marc Aouz, un jour on a Tenzembo, nous avons Tenzembo qui est une fausse commune. On a une chanson de fausse commune, Sangi Samoni, on a dit que Batu, Bagana Okundango na Maluku. Pour ça, Banzembo Moro Yama Beya Makasi. On se comprend. Donc, on a un Nzembo leader, à d'autres Sigana Mouta, Munda Boa Moutou, Mouta Batapegi Mbongo, on a un que so Netibiso Badasima. Nabiso, leader qui m'a Jackson et Leki, au moins, on a disque continue ma boulou donc bilo on a ba risque moko fo lobela ngo pour batu ba comprendre banani ba osala musala pour ba sebelisa batu na nsu ba osala musala pour ba nuire batu
faut que dévoiler on bino boza après surtout awa na Congo dialogue il faut boyer un système moko eza différent pendant na batu mususu nde ba okumbela musique bato batali yo moi ba dédicace na bato batali puis numéro de contact dédicace na nga na zo pesa na bana poto pour Marc House aza guitariste aza bena le plus suivi dans le monde bato babenga nga na babenga nga na osomona bato benga nga pena babenga na Singapour jour na su coup de fil pena ya Israël na Jérusalem no bandeko Jésus bazo benga na bi même mo ya nene osomona ba dimanche na boya otanga ba Paris na komona monotone ba Paris ba Belgique o banini batu na soka ba coup de fil zo uta pena na ba Scandinavie pena na suka pena zo mona na ba Finlande bazo benga net dernier coup de fil na soki ya Israël bandeko Jésus osomona ba coup de fil dimanche place na ma okota donc osomona gena dimanche za mususu eza mon côté nazo pesaka kalongo na ba fanatique na biso batutu balingaka Jésus de Nuance ni Kaboronina o bazolanda nga partout dans le monde entier na pe bango mbote na robandana na les véritables codes mboka c'est Costa Couleur le patron Costa Couleur vouloir ou pas il restera le même et puis na bossa inte mal à Rajabu wana basa ba mystérieux donc mal à Rajabu mystérieux donc ba gindo kia batambongo sika donc mutamboko azobanda okabana ba 500 €. Misusu ba bata ba 100, il faut boye ba reclasser. Mutusu ba kabela pe fait ya bambio. Na pesa 100 na pesa 50. C'est ça le problème. Siko ba tulora ba mala raja ba kosa ba bamba ba 500 €. Billet 500 likasa na ya munene ya rouge. Donc yango wana ndeza masolo et puis na okemba mo na Paris. Na pesa mote na ne chapindi plein de grâce azola nanga Francis Bozola ma 10 chiffres au boyo sambo. Et puis na kiti Magloire Panda, excellence Magloire Panda, garçon luxe. Na peso mote si ya Moulex, aigle noir, idéologie de continuer pour na mona qui va prévoir puis il y a comme des garçons. Et puis na zo pesa mote na kemba mona Canada, Jongadi yoyo. Donc li passe ya FMB nyoso makambu makambu ele kana ngo bien ndenge zalaka. Pesi mote na trésor Pembele la Belgique et donc Muzamba Showbiz. Na pesi mote na nga na bana tout ya Ucle. Donc on va la na bela na pesi mbote bana galerie XL na bela na pesi bango mbote donc on pe massa na na Belgique wana kaka donc parti électro Patrick donc mon ninga pena donc ya choqué land de London azola nanga donc ba mota trop et puis na okena Kampala tala ba mboka ngala kenda Uganda na uti mamo États-Unis na ke Uganda puis to luka ya la référence de Kampala venanga Beno Mukendi Pepele na bossa été patron Jigal Nzao le donc mutazo tonga ba chantier 1000 chantiers à la fois pour la dégrâce mezo tonga ya on na ofite otanga batabu atso koti boîte de somi champagne ngeli omoni prêtre ya saka ciment otonga immeuble saka ciment mais toxicazo wa boîte biloko mikie wana na lingango. Merci Marc House, merci Marc House. Guilin Soumaïdi donc kolo idéologie mutasali biso to sangala Guilin Soumaïdi depuis na bossa inda pesa Francine Ngembe 100 fois kanokaka. Donc bambote sika zali moi si kitoko moi ça lava moi ça sucré moi si moko asukola na yople tout ça donc bana poto baebi. Merci beaucoup Marc House. Kitoko donc neka nena lobaka o mona soli mabe alimbisanga o mona soli bien abete na maboko o moni ke na soli bien mais o mona ga mabe en tout cas fana yo pona ko bondolo nongo. Merci beaucoup, merci. CongoDialogue.com. Ça merci. Dans les véritables codes universels, il y a Willy Moucheni code. Et pourquoi pas, balobi location matérielle des fêtes, loca matériel, et pourquoi pas na Guilin Soumaïli, colo idéologie, et pourquoi pas na Francine Ngembe 100% Kano Kaka, et pourquoi pas na Pierrot Gombo El Picasso, et pourquoi pas na Betty Bouana. Majwa Lukusa, assistant à Bisso, Majwa Lukusa, na Pesio Bambote, et pourquoi pas na Georgette Kandungu. Merci na bana Paris Nyon so botali émission balodi site ara moko. Site Zakaka moko CongoDialogue.com. Yango yo pona bino bana poto. Merci beaucoup votre humble serviteur Zini Kumbiye yo. To polémique, to bima, to polémique. Merci beaucoup. CongoDialogue.com.